omoni bato boloba biloba botika gel chaud bato mosusu babaki gel chaud akota flou desi te aboma mutu mais tozali na gel chaud na mito ana jobo tozalaki na Cape Town na biso tokei tozalaki na Cape Town na miliso ana jobo kala mingi te mpe aozongaki nayaki mpe na nzela makolo tayaki mpe na avion likambo na bango tosolana Karine privé ngaka Karine ntango ayelanga mwa mbala en premier jour à 5 Karine asombele shawarma. Ah non. Oh, na maman Basso. Madame Angélica. Madame Angélica. Ça fait que $100 dans sac naé. Moi j'avais de petits billets hein. Ils ont $3. Moi j'avais des petits billets de $20. Vous comprenez? Karine a mis ça $20 à PC qui sont tacos. Tobo ite ce n'est pas comprendre bien. Tobo ite mamna lo baebi. Karine a talongo RTG lelo. Na fa na Karine 0. Parce que Karine a date le lot, c'est ça je le chez moi. Atika pas que mukimba ba boyé. Na atika la kaka za ke mukimba ba boyé ba boke ba lapide ba bambie mabanga atika ka yemo. Na lukata mboka mona na biko principe Karine to vanda. Ateanga ebele bota la partie négative à Karine te. Bota la partie te que Karine a chrétien qui boy. Tes amis ça ne cop na e. Le preuve on est. Yo katika Karine mon ta chrétien na internet. Hein? Muto a fingi oyo maloso a finga faire rigola vous comprenez faire rigola mais c'est mon mboka mais lelo tout le monde kaka le même bateau qui se prétend ba linga logique mais internet ba fuati ba za pemela bango te ba pousser na manique pourquoi oh na mona maman na eza une façon ya aider sœur mon congolaise azai comme la bilo mabe a konda kinzoto asili a ko menga manique ko zakine manique te c'est pour ma nutrition vous comprenez. Et là, pour ma manito, c'est tout ce que va pousser, peut mettre la soya, le soya, le cabilo, le bien, moi, sur la prochaine, pour pousser mon bateau. Moi, tu me l'as mis, Nicolas Fongo, moi, madame. Oh, au compte, Zoela et Pena, ma photo, sérieuse, à la Pena, que Karine et moi, Babilamba, 3-5 qui n'a pas hôpital. Et Zoela et Alelo. Au moins, ce que ça peut, c'est une thérapie. Et l'équipe, moi, comment Ali Kamouki, à ta Karine, en Lelo, au Karine, en Wazama, Bémouto, Aza bien à 100% Azate. Muto aza bien à 100%. Moi même na maman na parents na yo bato ba boti mu na ke moi ezala na ba comportement boyo kana te na moi na likambu moko boye mais bango ba bibiso na mokili mais na makambo boyo kana te po muto aza bien à 100% azate ata Karine nga aza na mabene mais likambu ki ko makali likambu nyonso surtout mikolo na internet Sam Kazali Ndeko mama, tala lelo koma na problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve la solution. Mokonzi abanzete azawana na Suisse. Obenga ye na banimero eza affiché. Merve la solution. Batika yo Maman soki bokolo. Binisa bango Cédric. J'ai na maboko na yo. Batata mama bandiku. Nalandi sima na timbiri wa sekreja sekreja likaka timbela barbi awa toza zomuna oyo izali pana kukuma lukola mwasi simekoli mwe kibokoro yango oyo podo bazokira awa toza kibokoro mwasi simekoli di oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser omoni a je forme stop ongana kalangao poitrine place qui ndenge nini te balobi vetu makambo o sentir que o tuza nzoto makasi ndenge nini na a tuza solution makambutu on va voir ça comme le quoi maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kupakola dans quelque temps pour mona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuna peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme
côté basolo changer. Awa toza mutesalaka ki lokola lia ezala boye. Awa toza nde mutesalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Sinikoli. tosepela ndamu. ozula deje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai elokoninyangwisanga mitata yo moko te ozwingaki pa epistole elokoniesanga notice bacontre indication eza te soki yomelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka na yo moko vraiment solution déjà ezwa mati solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire traité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir. Tomate Napoléon. osisa bongo koka te tono talo kutu Na Maxi Bio Café nazombaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai bien à dire podium na podium pakalo yazongi mwana Maxi Bio Café à base de plantes essentielles maladie belé les autos tension hémorroïde faiblesse sexuelle. Bonjour, vous êtes connecté sur le meilleur site Elenga Congo avec Sam Kazadi, le nécessaire chroniqueur Nabino Oya Kendaka, de partout pour nous repérer Sabino information. Nazalina Cynthia Wadol, plus que star, Oyo, Aouti, Afrique du Sud, Aïe Koya, Boni Cynthia Wadol. Le nécessaire Sam Kazadi, ça va très bien. Voyage de l'Ekinde. Ouais, c'est toi ban Nzambe, l'équipe nango bien, nangolo Nzambe, tout s'est très bien passé quand on est au Lingaki. Donc voilà, ça va très bien. Voyage on a aucun qui vraiment comme ça, objectif de nos voyages zagini. Et ça dans cas tour té. Dans cadre cas tourisme kaka moi tour des senga kata on sozu moi temps na yo kendo passer moi yo pour s'échanger ba idée, tu vois. Et ça dans cadre ya tourisme équipe nationale et beti na moi tour na Soudaf tozongi na biso tozuna biso moi lili yango ya libanda et ça libiso ka wa et ça biso ka bien tozongi voilà. Alors, où est-ce que c'est nga na maloba o bato bazurba nga na magasin te pona bomba biloko ne bazurba ki bato mususu bakomi ko kende Dubai po ateka biloko te mais amiteka yemko donc tout ça bato bazurba peut-être que non Cynthia Wadol la kende kuna po ateka amiteka yemko est-ce que on va boni nana temps répondre bato anate ana plus que star na sa makamna te na sa na batina vanda kana bando kanza batana balobaki basala ke zonga ke kendaki bavana mo baloba na bango tebi banani bateka kana bao bayana media pona oteka bayate pona musala oyo ya osala penza ya osimba penza micro ya ko informer bato balanda biso bato bayana musala oyo pona oteka baze belé to mo la preuve to mo na bango lisute la preuve bazala mo na bango so ba o bayaka pona oteka to mo na bango lisute biso raba oyo neto tikala ke ti lelo oyo to simba penza micro to zito ye to lekani to pesi ba to informer bato balanda biso donc bo tambola partout ka pona ko information biso yo ti lelo to zali me ba o ba ya pe mingi penza ko pona kara ko pona ko komiteka po bateka bango na monde media o bazalelo o bazala lisusu to mona bango sute Sam Kazadi. Cynthia Wadol, ce qui ne connaît mobali oyo linga makasi asengi au conseil moko alingi apa la fille moko ya internet ou ça internet au conseil ben non quand c'est bolingo ezali babala bon pourquoi pas so bolingo ezali babala na pourquoi pas ça
bolingo ezali balali na bango ya mabete mais faut yebara moi si nyozwa au moins même na vie courante na vie na biso chaque jour tam sou mwana o avanda na ndako so kana comportement ya mabe aza moi si mabe ba fille ba sala intérêt parce que batu mi ba qualifier biso bandumba batu mingi moi ba fille wana ba moins sérieuse mi bali batala bango batu bele oh isa musala to sala e musala par penza zwi penda ofutela mwana penda classe pour lelo o akoma journaliste akoma chroniqueur akoma chroniqueuse e musala o biso o to sala rapeta muso mona que mutu mususu grâce à musala o afutela ngondaku ta mususu batu mususu ba dépendaka na sima na kaka na musala o yebisanga siko ndeko na azwi moi si abi que non na pas la fille moi internet boya pourquoi sur aza moi si mala moi comportement mala mo boya pourquoi boya te. Merci Cynthia Adol, Nature non pose, tous allez pena la patrona Angelica Madeleine Oyo. Aïe voyage donc à Outi à Sekoya. Bonjour Madame Angelica. Bonjour papa, Zena Latano Linette. Bonjour. Voyage l'équipe. Voyage l'équipe bien. Maman Mbébélé Bélema. Nadia Nakin ça va. Nayambio parce que yo zali neti oza maman ozali patron oui mais balobi yo muntu okomisaka Karine Mokonzi teti na makambo belé to ebité abongo bani pona ba te bakosité babi wa masolo bakosité yo pourquoi bakosité bakosité parce que nga pona nga Karine n'est pas de ma famille c'est pas une sœur to bato botem tata maman to lokuta non nga na femme d'affaires et na mon bato babi na pesa Karine mtu makasi bakosité babi amambaso na pesa Karine mtu makasi oui pourquoi nga personnellement nga na Karine toza de pas de la même famille hein Karine na muswali nga pena muswali de père na masoza muzombo mais on n'est pas de la même famille on s'est même pas connu tant avec ba amike non nga Karine na yo yeba e na molinga e tango nga bandi monde business kala et monde va faire ce que au mata mututu au qualifié de tout sauf rien et tant que vous avez mon naboya ba camarade na ba camarade te na vanda nga moro na section na vandi na kotom sur na téléphone nga na otala et on a serré kitamata et mata kitake Karine boya ka na otanga comment ba tu nyonso ba finga ka mutu moko na mono cette fille a quelque chose azane lo moza katina e o batu ba ko binisate batu ba ko découvrir te na sepela na na ota voyage mona ya. C'est moi qui ai appelé Karine à la téléphone. Allô, ça va Karine? Et on a coupé Karine d'être allée lobby au moins Karine té. C'est Karine mon photo mon bon à internet boy. Na bien Karine on zapi. Oh non, ça n'a non, c'est madame Angelica, na aussi Luanda et tout. Tu viens chez moi à la maison. Karine a ya pas na ngai. Place le fût à 1 mètre juste savanda. Aya pas na na foutre la pena wana. Aya penza wana shenga to développer to na bovan oui to vanda y pena ndok nanga madame c'est tout to c'est donc to cela auto cela manat ce temps on a pas eu ba promesse là te bando matin ngana mtalelo te na mambo internet la bouche autorisa ko loba hein ya kala penza y a pas eu de problème et puis na mo c'est pena monde ngonga pour moi na ndota Karine et aime se sont stressé nota via Karine na mo na mam Karine Alexa ya mam ngana ndo Alexa au fur et à mesure non mata biso noir to lingante même na libanda au kosa na camarade mo boyo yambie na ndaku na yo liesie o melisie mais ye kam ta comme obstacle na yo akomo loba makambo e bata bongo ba yo ka bango abambio likamo bo alobi penza ke te ku na ndaku ne basala ngabo batu banzimie mais yo mkonda kwa tikalo yo quand même pas vie na o omoni e komelanga et au ça que mon fille a souffrir batu be basala boy a forte ma souffrir azo souffrir mentalement et na se plan na ka bongo ngamo na lukae to ko ngam ta présentant Karine peut me ta présentant nga ingate te bana ndena biso tant nous on a ba audio toujours biso même micro tout ça na internet ta ba audio nga lo belangelo te bonga ndena tonga te yo pe ba avec arte ba miselo audio ba bimisa oh ba ko senga utulika mamne na lesbienne OK on y en a utulika muna yo kite aya moi je suis mère na sala 5 tours na maternité ndo mona ngabo 5 tours ndo moni ngaka na telemia malgré ba faire na nga na sa ba faire na nga yo za rappel mona 8e na sa ba faire na botaka bongo na yebi passe mam na tonga nga na tonga bele so mi so de na ndé longo nga Angelica to na buka pango na nga yo longo ziko place no che o ba bimisa bango boka so bimisa nga na sa nga na ba na mo mbala nga tika il faut attendre la temps ozo nuire moto na compte bancaire na yo et kota combien oui lui personnellement compte bancaire na koti likambo na banto so na Karine privé ngaka Karine tanga elanga mo mbala en premier jour à 5 Karine sombele shawarma
Ah non. Oh, na mamba solo. Madame Angélica. Madame Angélica. Avec $100 na sac nae. Moi j'avais de petits billets ya. Ils ont $3. Moi j'avais des petits billets de $20. Vous comprenez? Karine a mis ça $20 à PC qui sont batakos. Toboïté ce n'est pas comprendre bien. Toboïté mamna lo bayebi. Mamna lo bayebi. Na nga asinga yemto ta poto vraiment. Ebe mba poto. Tiko pardon to alinga boité ko ebe mba poto. Tu vois, nga mwambalo wana Karine 4 ans na Karine téléphone isenga bi Karine. Mwambalo a émission. Batindi, madame, il y a mission. Vous comprenez? Il y a une mission. Vous comprenez? Et tant qu'il y a mission, mission a été accomplie. Nous avons accompli, il faut la paiement. Mon colon la cala baronne paiement. La baronne a cirqué pour nous l'élé à Tamakongo. Tant bakanga et aux amontours matchaki moyen âgé au Sepouza donc au Tcham. Wana mambo lobelate, wana mambo lobate c'est entre nous. To coach mambo a déjà passé. Nous tabisa ils a pas poussé pas moi. Ils a pas poussé tabisa yi. Vous comprenez? Biso to accompagner à capote za pembeni. Même ta ça mambo na so pas poussé pas moi. Vous comprenez? Mais ceux qui au lieu on nuire tout bien, c'est qu'il faut côté un cercueil. Et moi j'attends ton côté un cercueil pour gagner combien? Dans ma compte bancaire na bango et kota combien? Moi personnellement hein Karine ata longo RTGL lelo na fa na Karine 0. On sait que Karine ata tikali lelo te ce ça je chez moi. Atika pas que mukimba boye na atika la ka kezaka mukimba boye ba boke ba lapide ba bambie mabanga atika ka yemo. Na lukata mboka mona na bikok na sefa Karine to vanda. Ateanga ebele bota la partie négative à Karine te. Bota la partie te que Karine a chrétien qui boy tes amis ça ne cop na le preuve on est yo quand Karine monte chrétien na internet hein muto a fingi oyo maloso a finga faire rigola vous comprenez frigola mais c'est mon na mboka mais lelo to mona kaka le même bateau qui se prétend ba linga logique mais internet ba fuati ba zapeme na bango te ba pousser na manique pourquoi ngana tikalo ina mama wana te eza musala na ye au sala soki pona ngai c'est le seul moyen pour maman wana atika kose azora subiloko bandai ko andima ye mondima hein ataka bilona atiki yango atiki pena biloko wana ya omela eza que tango alinga peut-être na télé babi seke po okomo kanga manentel fotika otika et que atiki yango pour moi c'est un traitement nandima finganinga. Oh, na maman na eza une façon d'aider sœur mon congolaise. Azaï comme la bilo à ma bé, a konda kinzoto asili a comme menga maneke kazaki ne maneke c'est pour ma malnutrition. On comprend. Et là pour ma malnutrition, tant on se va pousser peut mettre na soya on so yo kabilo kwa bien moi sur la parfum, on pousse mon bateau. On monte belong na mikolo fongo mwandam. Oh, on comprend. Zoela e pena ba photo sérieuse aka pena ke Karine ele moi ba bilamba 3-5 na ba hôpital. Et zoela ya lelo. On monte ce que ça pena, c'est une thérapie. Eza lokola nga ponanga a gagner vie na sima Karine et ponanga na sa Karine asilikela été. Akumisa nzambe a contribuer et lokola nga na zo ba travailleur. Na yepe engagé ba tunash bandal mais ye asali bola mobo e atika mutu mo finga e afunda ka yete yo kanti Karine sur le bi apporter plainte apporter été et mutu ba sala na wana yo mo teto bangi basala sa pesa ka bengani o bossa ni vidéo oyo basali sara série kenda kana histoire à tabora neuf oyebi moi na sokola koko na biso to ba mo bi no ta internet bien te point va pour ma connexion. Biso to landela internet à la loupe parce que biso internet ya nango na banda ko j'ai un wifi à la maison. Nga na mona Karine akangisa sœur na ye wana. Asali ces vidéo jour ka Karine a bimisa sœur ango. Tozala na émission ya Tantine Henriette. Mamna ba Tantine Henriette ayebi. Tokenanga na émission mo Tantine Henriette ando sala na émission na ville. Oui. Tantine Henriette ayebi. Tokenda ba Karine a seul sa ma sœur na wana vidéo habité leki nanga Karine na senge bolimbisi Nathalie natala bakoko na ngai batika Karine a compris que t'es parfois je pas étudier comme ça na tangi classe mais non ça un pas mon boy na zui banga banga bazona sima nanga ko non c'est le motema be ya moni Karine répondre à
Alors merci na sepeli le roi na bandal na oka ko na bandal na yo na eki batu mingi na commentaire balobaka maman lufu mais nga na ye na kuti au moins 6 ingénieurs au bazozela yo tout ça pe na moni lopango ya kitoko ya 3 niveaux aux sala na 4 ya bandal. Pourquoi bandal? Koka moi en tout cas félicitations vraiment na lopango. Merci et félicitations Nandimi. Et ça par rapport moi mon soeur benga madame Alinzanza. Je pourrais pas me justifier. On comprend. Ngana mona bandal te. Ngana botami na moba. Je suis pas né à Kinshasa. Na botami na Kalemi. Donc osombi lupango na bandal ka rapport. Nanko. Pour comment eka ko beta boinga mona bandal. Oba luka boinga mona bandal na préféré olena luende lupango na bandal. Na koma na pe to na kepa na bureau de quartier na ko sandeni. Parce que c'est ma panga ba 4 place ba bandal suite na boy. Na yo lukelanga pour moi bien. O ko za na prince na ye na koti na komi et ça me fera du bien. Na sombi ngo na nko. En tout cas, Nico, après vous avez le pan vraiment la carte à Prince A on a bandal. Nico vraiment, joie vraiment. Donc Nico relit ça en haut, donc on rejoint en haut pour le pan en exclusivité la bandal. Partout en Afrique, mais oh il y a bandal tout somma, beaucoup de monde tout à l'heure. Alors on va parler des non, parole les élèves pas nanga juste pour le bon en coca. Et na sombi yango ka na nkopo ezaki ka obaluka be biso bana bandal. Ozonga be bon savanga ya luki chef de quartier à bandal, na luki nani na tuninga pe na za posa na somba ka na bandal. Po ba madame Alinzanza. Akomo tamgelanga kombo ngana talaka na saisa ka suki na franc belge. Ngasko sera franc belge ratara ngai. Na zalaka te. Era na tomso na berso parfois m'envoyer à l'école. Na yebi na nga na zara na classe ba seru na nga na rataka na mona raté loko nga azali nzanza yepe nga na somi ana na prince kasa mama lufu ina laksi lufu esala ya nga na batu na poto ana mbongo bo espèce mo yebe loko sana ngoto nga na bando ke Chine nga na bando ke Dubai ya na ba influence musu ba congolais ba na ba congolais ezani okoza tomsu na $100,000 na yo molingo bala iba oka mataka avion obo mataka camion tomsu na camion $100,000 ne ko comme sur 200,000 nga za commerçante nga na journaliste te na nte na commerçante na bite loko na linga media loko na kota mambo ba internet elo ni ko sala nga esanga moi bien te fona sala gymnastique na sali moi salle na nga billard place ba camarade na nga bana na tele quartier to ko sango eza bien bon ça va ville comme complexe ba congolais zake eloko na so mundele nda sali yango yango bango ba okota nga mona biso to ndokota K12 comme c'était pour le noir K12 et Panzana. Yves, Géry, Viris que je salis. On comprend? Le col a eza bateau avec ce qui papouche na Ipen. Au moins le col eza Metrobar. Il y a Moïse Samnani. Ça ya Mundele. Moi je suis Mundele. Les na ba américain le ba comment tu sendi na podium. Oh. Tozana biso ba nègre. Senze bandana ba koko na biso otika biso to américain ya poto to ya ki no matata ya les ba janspile au 600 pour les atteindre na préféré na ye na ba minanga placement pour comment er mo bobi yem ta Karine et na kena pas boîte mo Mais bon, quand tu retournes. Ah! Mais comment on a boulé de ma place, on est la ministre, bateau, tu as la tine, tu vas dans le retour. Nous avons pour tout le monde. Mais tu sais, tout le monde aura un bureau. Pardon, ça a bouquet. Ah! C'est là l'image à salon, là, pour une son appréciation. Yo mo ko ya mo ko tele mo ke. Wow. Donc on voit du bon. Mon frère Saka. Excuse, nous tokina na maile bisangate. Tele misote. Rien 2000 fois congolais à Pamba. Mais pas télé. Ah, le grand journalier.
Zoboya dans le salon BS. Mais oui, ils ont qualité, ils sont pas journalistes, pas chroniqueurs, tous les RDC, dans le salon FIS, ou dans le salon Moko, la carte de République de moins cher. Salon FBS, qualité supérieure. Il n'y a pas nature. On ensemble les jardins maigris, en plein de soucis. 2000 frères Pamba. Nalolenge oyo ya mabondele, nalolenge oyo ya koki, na moma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, c'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. Dans la Bible, on a prophète Élie. Merci, prophète. Sabana, yawe na chola mi pemingyo, pona mbo. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a même. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone et Tenga Kokaba. Boyko na koti na boîte mtakarin to boaka ete nyoso boki ngate na longa Angelica tenga papusha boka ngana libango fe na futimbo te siko yoso boaki ngate okomi ndekolo pema aivanda kuna bon ça va na sa eloko na ngamoko là où je serai à l'aise avec mes amis to yé to tie musique wata ndenge ka to lingaka to t'exploser ndeka to lingaka po e comment na kino fani place mo e ba tentel ba servi bino bien te ba complexe zanga tina on comprend on a préféré qui bandal pour ça terrain mon boyer ça monter fa kina l'occuper ba sera bandal ya zipe mo ngai mama. Merci maman Angelica pe na moni oena photocopie ya mutu moko to komona e prochainement on peut s'engager dans cette émission Cynthia Wadol réaction par rapport ya tout madame Angelica Lobi yem to apesa bino mutu makasi teti soki nesi makambo yem to côté la rabino yem to sala donc yeka rabonde bien intérieurement te batbalo ba n'importe quoi te. Angelica n'est pas bête. C'est une grande dame au azatond ana famille ana bana o lingate ke mwana sore mwana sali mabe ata mwana zana tora yeka azwa côté les poisa mwana e non quoi linga ato linga moni muto baloba balobi babi c'est lui qui baloba qui aime bien châtie bien omoni donc elle au monde Angelica a 8 ans naé elle a plein de trucs à faire ana ba chantier naé faut tonga bataba ne ba vandi ba ozela mais à 8 ans naé aya pour expliquer certaines choses. Oh, tu vas ingénieur, bah c'est là. Ouais, on a battu là donc au moins que à 8 ans naé pour y a pas moni que c'est des trop. Au moni c'est de trop à moni vraiment et les qui habiter na loba pour les qui. Et les qui vraiment comment ali kamuki ata karina ngolelo o karina ngwaza mabe muto aza bien à 100% azate. Muto aza bien à 100%. Moi même na maman na parents na yo bato ba boti muna ke e mo ezala na ba comportement boyo kana te na moi na likambu moko boye mais bango de ba bimission na mokili mais na makambo boyo kana te po muto aza bien à 100% azate ata karina ngaza na mabene mais likambu ke ko makali likambu nyonso surtout le micro na internet Sam Kazadi tala ba titre tout bien bato internet ko mikani Karine Mokondi. Mais au final, c'est quoi? Chaque jour, c'est pas normal. Au final, c'est quoi? Moi, je suis Nzambe.
Karine on a ça bino nini. Ba vu na bino ba site comment kana kombo Karine. Arrêtez un peu. Azamutu. Muto azangi ba défaut bato oh Karine atonga ba voice ba nini. Oh. Ina bo libo sa succès na sima ba voice ba audio. Non. Yebimi waze kwa kangise waze kwa tikini waze kwa yuma kangise kaka. Arrêtez un peu. Karine on a ma bene. Moi kana ma bene wana. Biso to lingi na biso ekabo. Na mabena ewana na makambo na nyoso bato bafinga ka Karine ekeye zongi biso to lingi na biso ekaka bongo to lingi na biso Karine ka bongo. Alors Cynthia Wadol outi Afrique du Sud na mboka ya Gel Show balaba Gel Show champagne c'est on a ye amonda ko kikuku tout ça mais yo outi Afrique du Sud au moninda kasi ya on tuni yo yebisa bato bazolana tala batika ko bato baloba bilo baloba botika bino bato boloba bilo baloba botika Gel Show bato so baba ko Gel Show kota Afrique du Sud te ba aboma mutu oh mais tu na Gel Show na mito na jobo tu akide na Cape Town na biso to akide na Cape Town na miliso ana jobu kalming tepe ozonga kina yaki pe na nzela makolote yaki pe na avion oni tembe to suki sibino donc le voyage zo eka pona tembe bo suki sabato afinga bino Joël Bassoun dans les États-Unis aleli oh biso tembe te biso moto ana bato no ya tembe na makasi mais pona ka bato baloba moi mingi Gel ninga zana na Afrique du Sud okota te boye mais ba moni que Gel Show à Koti. Alors moi de la fin Cynthia po na otuko zo ka siko yo oye fraîchement c'est ko yape mon ba tout bolanda. Ba message na ngeza kaka que biso toza na mingi kaka pona musala biso mingi kaka ya musala donc et l'homme sous tes bateaux beau finga rabo continuer à bino finga on aime de ça là biso ça biso bien total la ke baba star bo va passer beau finga biso ça là biso bien makasi baba o beau finga rabo continuer finga biso to za équipe nationale toujours Camille te to lancer l'eau mobo ya surprise bon mon on Camille te to lancer l'eau mobo ba na nzambe comme ceux qui toko makasi Nicolas Osombe mokonzi zo Cynthia Wadol merci Nabino Nyoso Sam Kazadi Yabino le nécessaire merci na le bosso Moïse Samani Poche Mouzinde. Le grand colonisateur Roger Ndonga, Franck Tibakantou, Harry Sambou le suprême, mon boss Francis Miate, ma grande soeur chérie Pamela Chekola, Motema Koko, maman Emily, Motema tous Pepe Lambetolo, Fanny Nzouzi la fanilisation, Nani Sousou, MBK, MBK, la père, le maman de Prunet. Charlène Makanda ya Babachi, voilà, en tout cas, la fin tout ya Cynthia Wadol, l'équipe nationale Mobimba, tous les labino quoi, voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, Madame Angélica, la patronne, na lingi ota la caméra, s'adresser na batu tout oyo, basala ba buzo ba internet, lancer message moko fort oyo, batu oyo la komakasi, aux gens fanatiques ebele, y compris Tracy Mbelenga pro. Tracy. Na pesi na Tracy Mbote PDG bébé Beloy Lisa Mokonzi aka flek li boma la team ta après wata yo ba l'équipe va tout le succès ma présidente Marina Luanda Tambazaki Ngaza qui était na Zaïl Bana ina voyage qui encore basé belé Papinira basé belé na koko bora te popisa to banga biso za mbongo te Papouche aussi héritier Wata, je t'aime tellement. Message n'a vraiment na bata internet eza que bon ça me na bango. Nga pona nga na mona ngo bon. Bato ya mona ngo eza ki kroni fuati. Nga pona na zongo na angle wana te. Nga na zo musana ba na angle nini. Et crise économique yana na mboka. En Afrique na Afrique a un problème sérieux crise économique eza. Ole ba vanda na ndako. Babamba bato ba kasho bande ko bamba. Azandumba afinga batu azaboy basali style na bango mais nga pona nga na conseiller bango ezala baza tolérante Karine azala tolérante on comprend Karine abike afinga tom ça salati so afinga botindele mo code asa on a mutama bete atike bino bo finga na bino ye mais ce que ya bango comique ba sala ngo pena sens que ba nuirier ba baby ça pena ba boma ye bango batikala et biso ba oae tolinga bongo te ya vrai à Karine nga vrai ma tala bien makasi je te dis nga Karine to ko sa ina ne to monante to ko sa sengo simo to monante ndiro to loba na Luanda bakosela nga makambo kuno na kende ko zo apolo na kende na so il est senga zano na temps
nga pona ya concert ya la team wata na palanka papush na so na Karine papush la ki pembeni wana na madame pasenga madame yo so na moni hotel na concert mona papush pardon ne faut comment papush pardon non ya na zaki occupé na ya concert ka brisque journango on comprend et ça que même na zaki na tenté na tel non papush à lobby donc fona comment natikala que même pas na hôtel parce qu'on a vanda natikala mona même pas Karine moi si on a affaire à Karine on traite au téléphone. Madame Salaboy, Madame Zong Saboy, Madame Skendeboy, Madame Salaboy, Madame Talaboy, Madame Talaboy. Tout ça, la sur le téléphone. Et si on a tenté, na timba na misa nanga. Tu vois, mais il y a le baki, on a un biso, tu sais ce qui polo, tu sais, maman. C'est n'a pas goûté fort, il faut parce que je n'aime pas même à me justifier. À ceux qui vont l'entendre, oh, Angelica, lesbienne à Bimana Karine. Donc, c'est que lesbienne, tout le monde en a. Tout le monde en a journée. Tout le monde a un tout ça qui est lesbienne. Tu as coupé sa réponse, réaction mon peu tout le monde. Sa réponse n'est nini. Naza maman bana 5. Na boîte maman peut pas si peu ça avec lesbienne bazali. Mais problème est-ce que ça attend. Sam, oyena obi que tu as profité parce que mon kutinga lancer ba misana ngana batu nga profiter poser un micro. Il y a boy so benga na téléphone, tu sais que je te prends même pas. Est-ce que na tante ça na ba émission naza tante kutana batu. Naza tante naza ba appel au moins que malgré tout ça no moi non pas c'est ça non futa bambongo. Je suis tellement occupée, ça qui n'a même pas na temps ça là. Exemple, ba tebe ba sala ba GR. Et là, je suis sur Internet, on a un sango, et on a $100, $200. Alors que c'est pas un bel chamaele. On a un commerçant. Mais ce que tu as, au moins, on a un niveau à l'écolo. Mais tu as un cop qui s'est zalaté. On a un mboka na zara. Mais on a un cop. Développer comme amnayo. Vous comprenez? Même Internet, on a. Bako développer et comme ko sala bango ke ba soit mbongo surplus ya oyo bango bazwaka. Ngana tikala ko mona nana ki lesbienne ngo. Et le ngana zaki lesbienne da Karine. Et comme lesbienne na fille wana mettre juste. Vous comprenez? Ngana lesbienne na fille wana mettre juste. Et en plus, okutu madame soka pesi e bambulanga banda o kabila bat. Hein? Pona lobela on Internet mbulanga banda o kabila bat. Et na yoka mawali kambana na lobango te so nga na motema. Jour nga na proposé fille wana na changer mutuka. Hein? Et ça quitte parce que moi j'avais des problèmes avec Karine T. Yenda ndo ila mambo bo Karine pa na nga Karine to inana. Et na bando linga na bango te. Ye moi comprendre kai que so ba ye akuti béton. Aye ba akuti kal. Ba comprendre que na vrai Karine. Ndenge ba inela nga ba mo dans le vide. A moi c'est ba montage na ye. Nga mkona kabela ye mbongo. Mutazala te. Sam, tozaka biso mbaleza apika ekidiba na sali cop nanga na lela nga kitoko. Mutaki pemene nanga te madame Krelenga na $1000 na pesi. Biso mbali. $1000. Et lobby nango na yo kalisolo na internet. Oh na lobaki nini? Soka pesi yo mbongo, a osambwisa yo. Wona yaki mutema mabe franchement. Et na gangela ngabi yo kantinya za bande côté. Nana baleki te, nana ba mama te. OK, notika nga na sali cop na gagner mbongo moi bien. Effectivement, faut la récompenser mutaza pembe nanga. Ngana ba maman na ba leki kasi na famille na ba to kabela mbongo bazaki te. Po yo explosion na télé. Et ça nga pasi. Na mo ko exposer vie nanga. Vous comprenez? Il y a un style qu'elle a à la fille. Na ça c'est jeté. Mais je pas de rancune hein. Na rancune a été. Vous comprenez? Na rancune a été. Na place ça ka na place na parce que elle a touché là où elle ne pourrait pas. Et la fille me connaît très bien. Banane na gagné là on a ça bango arrêtez au cas comme on a internet. Ici là. Merci madame Angelica. C'est ma vie réelle. Na lali a seke na sa cop na kola na na ba so bike cop na bike cop na nge simba mo 100,000 et puis ça mo $30,000 na lala ta na sœur na bike lobi na cop na na sokoli ta na chamo ben est-ce que mtoye ba ke na lala na mabele place wana même pas biso to ba to business et mo ko se camoufler place mo boy lufu na ndimi sam na biso lenga na lufu na Dubai ezate. Ah bon? Bénéfice na lufu hein na Chine yate ngana sala Chine saba Dubai na saba pays wana nyoso même utotinda bakar na poto yo te que influence commerce influence tala na lufu wana ene lengi sam surtout si biso lufu na bisa série zaki DGD zaki ordinateur te tout était écrit viens moi nga comme monter 50,000 tant atali ka madame vimba nelie madame tu peux me donner comme je pas 50,000 j'ai que $20,000 tant il est peine $20,000 ta otimo 30 sur la pointe. Nyon sur un ordinateur, tout était écrit manuel. Merci madame Angelica, merci. Bichingo bile kufa. Ba romen nyon so bazara na bicho bakenda. Bakenda. Ba na lufu. Ta
toma baza bato maboma toma bakandela bato na gérera maboma bongo na lufu ba romain wana yango osoma pango belé na pays Afrique ozo pe le pango na bandel awa obuki yango bandel yango obuki yango même pas moi otangi na ba papier mikanda même pas moi babuki nyonso ba bandeli moni camion ka essayer na minute mbabeta tout na pesa bango 3 mois amatsango nanko na pena madame alinzanza na kenda pena lufu na Congo tembe en tout cas niko to kende ozwa vraiment en exclusivité ngaka banda goga loba travaillons nazo pena maloba na goga ngana travailler ka so moni ngana bimi yeba pena ke madame abimi po magamba olobeza mwa loyenge mwa mbilinge continent bomo simma det karina ona loyenge keba bino bana banzoi me karina na ba madame na se ya poser zaka vandi na yota bino kana liswa songe simba mingi te poso bo simmi mingi toyaka. Merci Madame Angélica, na confiance. Parce que c'est normal. Et thérapie momba. Les lots Karine ça c'est mon son traitement. Fambia moi son la fuba yo pesa Karine merci. Asa comme la tokoto ba diamba ba bilo nyonso. Le la comprendre que solami linge ko zala e mingi te na nzoto pa okuta na tam suna prêtre. Prêtre na tam sa linge Karine makam Karine linge tam sa zane nemia wata. Mais alinga ke bon lokwa na zane nemia wata. Tona linga wata to na nuire wata. Fona lukaka bato bafinga wata akezwaye thérapie momba place nga mema amela diamba c'est kuna komela diamba te faut ajuster asa déjà journée mora melite traitement makarina so c'est famille moi ça faut singa Karine merci madame et c'est vous makasi donc vomoni natikeli madame madame Angélica tant à s'exprimer aloba azali ibila koloba merci na Nico Osombea Mokonzi merci na le patron Richard Dunia, le patron de l'agence Ngo. Moi, c'est Vanessa Bossa. Pelka Obama, c'était à Malili, l'agence Pali, l'agence Kitoko Sérieux, Oyo, et Congolais et Belé. Merci na Eric Mandala. Merci na Ilumbe, le tsunami P, Trésor Kassia. P, Nathalie na Musika, na Moni. Jojo Ngonda Imen. Merci et à la prochaine.